Ah, siko toke obwaka bino na mai ya océan. Ah, vraiment. Nazokela bino ma info kapa. Mais ozobwaka bango tout na mai. Non, non, non. Omoni balobi mboka na mboka eza mikonzi nango. Moi j'ai fait mes cérémonies. Oyebi que jour nazwa pouvoir na lata bokokoti. Tomonaki, mokile monaki. Koyo bango balingi ba combattre bokonzi yango. Oui. Yango ngai pona kosilisa makambo na ye kobwaka bango na mai. Bomoni makambo boluki bino bato ya tribalisme. Voilà maintenant siko tokende kobwaka bino na mai ya océan. Fo natika bango awa. Natika bango na maboko ya Nzambe po balongola mondi na bango wana. Ah vraiment. Mabe oyo bango bazolinga basala wana. Océan Atlantique. Bokei na mai di. Po mai yango oyo océan yango vraiment. Na lobi tokolimbisa bango te vraiment. Ozobwaka bango tuka na mai vraiment. Bango fo batika la nano po balongola makambo ya tribalisme. Tolo ba passer biso za ba descendance ya basimo kimbangu ba descendance ya makambo ebele bele po même président de la république azoboya makambo yango na ye na laver makambo na tika batika monde ya tribalisme na bango vraiment na idéologie batula mpaka ba mona mpele toke ko boka bino na océan di océan wana na sima bomoni tozotika bango na kata mai awa batika monde ya tribalisme na bango ekoya na kombo na Yesu ngaye vraiment na okela bino mawa nazomona bino nde bozo chola di bato ya tribalisme na kotika bino na mai kotika kodi CWC ezali papa ezali mama CWC epesi bino lupemba me bino boza kondima yango kaka te bosambwe di bosambwe océan yango wana komi nga naza mwana Western Cape na ebite kwa vraiment mazala tika ngai na sokola maboko mais zela nano mamuke s'il vous plaît mwana mboka zela na bondelo lisusu vraiment okolimbisa bango te vraiment ozobaka bango kana mai vraiment na tiki bino na maboko Nzambe bosambwe bosambwe Nzambe apambola DCWC ngaye oma ya océan vraiment na ebite kwa vraiment ngaye vraiment mayanga ni TV apesi bokoko na kombo ya ye moko yeme ngaye vraiment na ebite kwa vraiment tribalisme nyonso na tiki yango awa topemeli tribalisme na kombo na Yesu vraiment na bino olani mwana mama kala ngai balongola tribalisme na bango ozo comprendre na ye na bino na idéologie ya ba méchant la makambo oyo bakoko batinda ngai na ebite kwa vraiment pouvoir bokoko elobaka lelo nazolobela pe bokoko moni liboke moko tata bo moko ekolo bo moko kasi omoni te yango pe simba sali nini a gagné vraiment est-ce que c'est donc na sepeli na profiter batelengani il faut respecter des gars qui ont vaincu bon respecter les gars qui ont vaincu di info kapa donc bon voilà siko poto que na clôture poto ça yo tele makaka na ko nazaka kana obouger isusu te ngamo déjà si na pambolio exactement talaka yo za mona mama kalanga il faut pamboma vraiment ça pembeni na ibale message na nga yango pona monsieur l'ambassadeur batata bamama bandeko wa bolingo bayike bana mboka mbote na bino jambo eno betwabu sanga yuabu mbote na beno boye malamu na Mayangani TV mais na émission na biso spécial diaspora congolaise ya Western Cape spécial ba congolais ya Western Cape ndenge bomoni nazali na kati ya Mada City Cape Town précisément na Afrique du Sud baike bana mboka bolamuka na ndenga ya batu lampaka ba mona mpeledi vient nga Zakari Baba Swelemola na pesio mbote depuis Mada City Cape Town mwana mama kalanga na yepo na koyebisa bino ma idéologie okoleka na kati ya Western Cape bino bandeko na biso ya mbongo mabende oyo bokei koteka communauté congolaise ya Western Cape na union sacrée kuna na Pretoria vérité yango eye Like this big game.
Donc lelo tozali awa vraiment pembeni ya océan mibale, océan Indien na océan Atlantique. Topona kosokola boto tunyoso tu na kati ya communauté congolaise ya Afrique du Sud. Soki to trouver te ozali muto malamu te na kati ya société toboaki na mai ya océan. Mais océan ni tokobwaka yo toza na océan Indien, toza pe na océan Atlantique. Donc tata mayanga ni na politique na banzi bomoni quoi vraiment na lobi nga mwana mama kalanga vraiment na tambola na muke na pesa bino mkongo po comprendre na éviter quoi.